uta to récupérer mboka na biso to bandi ko kamba yango ba désordre na ba désordre instabilité na instabilité surtout sur le plan politique de l'Oloba et l'autre côté. Constat na biso zali lisusu depuis 1963 na biso na bino topé ba parents na biso o bazalaki na période wana ba botama déjà na biso ba yeko to ko botama to kuti kaka pasi na pasi ti na mukolo wa lelo tozomona pasi kutu ezo s'empirer ezo koma kaka ya koleka biso na bino to botami to ebika tozala na difficulté ya ba mai Regideso esala na musala malamu te pona kokomisa ba mai na bandafu ya mutu na mutu to yebi yango to kuti yango to komi bandikolo bana na biso pe ba bandi ko bota ba kuti kaka même système wana ya Regideso esala na kaka na problème ya fournir mai bana na biso pe ba botami biso to botami to koli bana na biso ba botami courant esala na kaka problème nzokande biso nyonso to yebi ete toza na ba barrage ebele sans compter na ba barrage ebele kaka barrage moko ya Inga ekoki ko alimenter Afrique mobimba mais to bandana na capitale awa na Kinshasa toza déjà na problème sérieux ya courant nzokande toza na barrage moko oyo ekoki ko pesa courant na Afrique mobimba sans compter ba barrage misusu oyo tozali na yango ebele oyo ekoki ko alimenter sans compter moi oyo tozalaka na yango pendant ba mois ebele na kati ya mboka na biso oyo ekoki ko fournir biso énergie solaire mais tozo profiter na moté sans compter que tokoki ko créer courant à partir ya mupepe etondi na mboka na biso mais tozo profiter na mboka kateki no mukolo ya lelo soki tolongo wana toke na ba domaine ebele tokomona ete Congo est avancé na moté depuis 1960 til lelo to changer ba gouvernement ebele to changer ba président ebele échanger nango eloko moko te soki tokela domaine ya banzela tomona nini toza na ba difficulté ya banzela ya makasi banzela oyo tokutaka uta 1960 presque kaka yango mutu toza na yango oyo ezo permettre biso tokoka kotambola maintenant banzela yango salini ebebi kutu makasi embouteillage comme kutu insupportable na kati ya mboka na biso soki tolobi tomema yango na basecteur nyonso tomona kino mukolo ya lelo biso tolobi tozwi indépendance toza indépendant mais toza kaka baconsommateur tozala kaka mpona kokonsome tosalaka te tomisalelaka te nzoka nde totondi na baressource nyonso oyo ekoki kopermettre biso tosala mais toza ba grand consommateur to misaleli ba consommateur perpétuel donc consommateur et libéral na kati ya kozala consommateur et libéral to kozala kaka ba dépendant ya bato mususu to kokolo bateke toza indépendant tant que nyonso ekouta libanda ti mukolo mususu etikali muke bana importele biso mapa to banda kozwa na mapa euta libanda etikali muke to banda osomba na nguba libanda mpona nini mpo tokoma na biso ba consommateur tozérige na société ya consommateur elike na biso tina mukolo ya lelo tozali kotialaka na baoyo bazali na libanda to mpe na baeuropéen to mpe na baaméricain to mpe na baasiatique bachinois banani baarabe tozali kotia elike na bango mpo ti mokolo ya lelo meme kolata na biso bazolatisa biso kaka na libanda estce biso tozali komisalela bilamba ya kolata te bongo tobibenga indépendant na lolenge wana toza na indépendant te ti sikoyo toza na kati ya colonisation kedi indépendant elakisi ke okoki komisalela